c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Papa, opposition mobile dans le Parlement, Azarkan a fait 3 députés. C'est-à-dire, professionnel, national, Nyon Sowana, parce que les députés quand ils sont sacrés. Vous voyez l'équipe de l'Ocambois? Vous voyez l'équipe de l'Ocambois? Nazoka cité la peste à moi Nambo. Awa et Bébé Bango. Et Indeli Bango. Association des volets. Bailli de l'élection. À quel union sacré les lots? Kamere a sali recoupement na ye. Basangani, Basalu Sebusa, Baki Luando, Bango tout. Basali recoupement na Bango. L'Assemblée nationale va récupérer 101 députés. L'Assemblée provinciale va récupérer 125 députés provinciaux. Basali déjà force. Il y a plus de 200 quelques députés. Oyo Bakei, Nangambo, Yakamere. Tout le monde dit Kabouya, Abeli malade à Liboma. Bangwe pas à Chilom. Chilom va faire une consultation. Luka va membre présidium. Il y a une salité. Solo Nana Bango. Senga Bango ba pardon. Batia Nasté. Babo Melanga Moto. Tout travailler ensemble. Mais, ceux qui batouana, parce qu'ils travaillent dans la fusion à Chilom. Est-ce que Makoki peut créer un regroupement politique dans le regroupement politique? Mazowe est la primature. Caméra lobby, nous sommes primature. Oyo qui sont sous le Conde. Bango va créer un regroupement dans Bango de Sous. Choyo Kanga. Parce que Constantine Lomoni. Ok, regroupement Tosali, tout le temps dans la fusion. Sobate, sobate. Et bébé Bango. Awa Bango yeyo. Balingi baba na skoko kuna bitumba. Pour la nomination ya formateur. Oyo a organisé gouvernement. Est-ce que vous savez IDPS a sous majorité? IDPS y a 69 députés. Congo Mobimba. Oyo ya national. Tous les autres 300 quelques voilà les unions sacrées. Là ma partie Bosaïd. On va créer AAA, APCCC. Ils ont créé ma PPC. Il y a une majorité. Mais peuple,
kozala titingi te lokola bataliba kobosalaka histoire na lombango balobi soki tino bazwi majorité aokita lipa na 100 francs aokita makala na 150 francs mais bozobosana yoka que Chilombo asali 3 ans s'il vous plaît Chilombo asali 3 ans azalaki majorité ye moto akami mboka akitisaki nini achange nini bongo lelo soki bapesi majorité akosalela yo peuple nini baza lelo kote awa ye wana ke na stade de Marti boba akomi kolela opposition nakosala d'opposition bon yo lobaki opposition eza faible opposition ya pete opposition ya pete okende kosala susu na yango yoka na cité mutakala na bango emonani mokili mobili baye bazwi pourcentage ya 5% bapesi Fayulu bazwi 18% bapesi Moïse batie Moïse comme deuxième personne Fayulu mwana nsuka bainilie ye mpona nini molobi ndenge Fayulu bainilie ye ndenge bazobenga akende kosala na baministère soki Fayulu akomi lese bagadienga na élection atikali isole peuple yo okimi ye ale Fayulu ntango oyoka poste akopakata mbango akende kosala ok Fayulu azali maye betela Fayulu maboko abia betela maboko abia naloba tuna papa oyo aza pembeni na yo abeti maboko te mpona soki omoni abeti maboko te bapola ye mbata betela Fayulu maboko ya bien yango omoni Fayulu mpe mayele ebele administration américaine bayebisi Chilombo ato prêtaki serment baprésident oyo bayaki kuna nabuka oye administration américaine bayebisi Chilombo clairement ato prêtaki serment ata bachef de l'état oyo osombaki na mbongo bayaki na serment na yo etali biso te me baélection esalemi malamu te tolingi bokende na table ya négociation Nadia Chilombo amoni tere tengami akomi kolela atesa bongo me botikana na kamba manda na nga ya suka ayebisi ye manda na yo ya suka yawa sikoyo baterritoire oyo bafotaki te kopesi ye 73%. Soki baterritoire wana mpe bafotaki sekembele Chilombo azwaki 100%. Ozo comprendre? Fayulu abeti kara. Fayulu alobi akosala na gouvernement ya Chilombo tokokende dialogue mpona kopartage baposte te tokokende dialogue mpona kodemontre bapréalable tolongola seni ya moyibi totya seni ya mala tolongola cour constitutionnelle ya moyibi totya cour ya mala tobongisa bamobeko oyo ezotumba mboka totrouve solution mpona bitumba ya este peuple azosouffrir liboso totala nanu Congo botobote yango wana oyo bayebisi biso toloba na bino mpona ngai nasuki awa nazokotisa mwana mboka
akota na pasi mosusu ya formation oyo nalobi te ndeko Matata akolobela yango oyo te amoni bino bilongo esilikia ata ofimisi likama ata ofimisi mabundi Fayulu kaka biso na Fayulu oyo te otala bango na bango bakomi kobundabunda bango na bango kuna bakomi koswana-swana eye mabe eye mabe eye mabe eye mabe eye mabe otala bango na bango bakomi kobundabunda o bango na bango kuna bakomi koswana-swana eri bango nini biloko ya mbwa zala na mbangu bien tokomi l'opération mosusu omoni nazoforce vi na mweso oyebi mweso ezali na kati ya Congo par là nalingi vraiment totelema ata minute ya silence mpona bandeko na biso wana mpona nini bandeko wana bombe babeti bombe à longue portée ebomi basoldat na biso leta alobi 18 soldats bainformation tozoyoka eza plus de 18 soldats bato bakufi bombe epanzani bato bakatani michopo bato mitu elongwe bapanzi ekatani il y a des photos oyo ezoleka na réseaux sociaux. Les soldats sont les soldats du Congo baza soldat ya Chilombo te bote Chilombo akoleka kotika ba bandako epanzani metolobi boye Chilombo alobaki ke soki ate eloko moko ebeti na kati ya Congo soki ata lisasi moko ebeti na Congo eke Congolais moko ata akufi akozongisa réponse na wa alors lelo boye tozozela bango bazongisa réponse na wa Jean-Pierre Bemba asila soni aleki lobi na radio Okapi azoloba ke Rwanda azomikosa akozwa ata 1 cm à Congo te pendant que des territoires ya Congo eza na maboko ya barwa o liboma to liboma te ezali bato oyo biso fo tolakisa bango ke toyebi kokamba mboka. Jean-Pierre Bemba alobi ke 1 cm ya Congo ekokende Rwanda te. Bunagana ezali wapi? Voilà bandeko nanga bato oyo babandi deja na bapromese ya Lukuta. Eske bakosilisa makambo malamu? Bolandi awa ndeko abeteli bino makambo élection. Ngai sikoyo yake aspect technique nazobetelo aspect politique ya question électorale. Bandeko nanga oyo esalami awa ezali simulacre d'élection. Simulacre elingi kolakisani parce que moi français wana eleki munene na lingala ezali élection neti te basalisi eloko oyo ekoki ya bongo te donc bamingi basala me bakoki te yango tobengi yango simulacre d'élection otobote ezoya na mo similaire ozomona ezo simulacre. Alors bandeko nanga biso na président Eli Martin Fayulu toyebi malamu ndenge nini bato oyo baluki par force bakamata bazwa pouvoir na moyibi. Chilombo susi na ye ezalaki nini? Chilombo susi na ye ezalaki aprete serment akoma mokonzi akoki komema dialogue te sans que aprete serment sans que élection ezali élection ya longwa na ngambo na élection na kadima salisa yango longwa na ngambo asalisi élection boyoki bino moko ntango tolobaki ya fraude ya nomination bato ya IDPS baboyi mais kadima ye moko akonfirme ya ntango azopiblie makambo ya baresultat ya mabe ya fraude wana ya baconseil municipaux
alobi nini sont nommés conseillers municipaux à Kisenso. alobi sont nommés alobi sont votés te mais sont nommés c'est que banommé bato na niveau nyonso bashekome ya baloba yango nommé nomination esalami na volonté de propre gré ya Tshisekedi na kadima yango tolobi ke il faut tobandela élection tokomandela yango voilà papa na mama nazo expliquer yo tokomandela yango tozalaki na mokonzi président Eli Martin Fayulu alobi na biso clair Tshilombo akosala ata depa te akotala nsima azongi mo amoye nazoloba yango naexplike bino yango le pays est en guerre la situation qui prévaut na kati ya RDC eza situation ya mabe na moment oyo tozongi lokola na 1999 nous avons eu l'opposition armée et l'opposition non armée. L'opposition armée ezali bandeko wana o batomboki likolo bakare minier likolo moyibi ya pouvoir ya Fayulu bapromettre nanga bapesaki ye bakare minier nsima nango baye kobotola yango nanga to atomboki ake rébellion amoye le John Numbi le nanga wana o bakei rébellion mpo nazomodire bango na moma ya lelo bote deuxième opposition ezali opposition non armée le Fayulu le Moïse Katumbi Tshapwe et que sais-je encore bato wana nyonso wana c'est l'opposition non armée maintenant le pays ezokende na guerre ya makasi ezokende na guerre ya makasi politique mpe ya mboka ezokende mabe namuka oye tous les Fayulu tiro 27 des autres namuka oye namuka oye nani mokonzi nani mokonzi nani mokonzi nani moyibi ya mokonzi bandeko nanga sikawa ekomi impérié il faut tovanda likolo ya mesa boyokaki ndeko Tshilombo ntango aprete serment akei amoni ke awa nakokoka te okokoka te mpo na nini bato oyo bakoya kokambane bakosala gouvernement baye na koyiba mbo eza gouvernement ya minute ya récupération toka toleka bote baza na projet moko te programme oyo tosala biso ayebi ke nde bazokende wana bakobetela na mire mais c'est Tshisekedi alobaki yango je sali mes adversaires politiques oyo tokende na bango élection et puis nayebisi bango place na bango eza na gouvernement toyebisi ye boye place eza na gouvernement kamata mama na yo na tata nosekwisi epesa bango na gouvernement amukoye biso tolobi boye makambo ya kati ya Congo eza kaka makambo ya poste te le problème fondamental ya bitumba bato bazokufa c'est un problème le problème ya illégitimité oyo Tshilombo oza nango wana nous avons déjà des propositions tozali nango tokotia yango likolo ya mesa oyoki secrétaire d'état américain Anthony Blinken alobi nini na monoko na ye ayebisi abasololi 4 heures du temps na Tshisekedi donc ntango Tshisekedi azoprete serment wa Anthony Blinken azalaki na ye na Angola aboyi koya atindi huissier oyo akomaka bakombo ya bato bakota na Maison Blanche abikende kopresente ngai kuna epai ya Tshisekedi namuka oye namuka oye ye avandi na Angola azwi téléphone avant serment Tshisekedi abengi 4 heures du temps basololi alobi na ye États-Unis emoni déjà ndenge nini élection esa il y a fraude il y a tout toyebisaki bino bopiblie te toyebisaki bino bolanda makambo na lobo sikisiki ndenge esengeli mais yo osali forcing okei kopesa kosala makambo na ndenge na yo sika awa toyebisi yo arrête la machine wana ya forcing benga baninga bavanda likolo ya mesa oyoki Augustin Kabuya asali apparition médiatique toyoki maloba na ye
ezali kele ezali nzanzi Augustin Kabouya alobi que bientôt le président Tshisekedi va appeler l'opposition sur une table de négociation mais opposition il faut esangana et délégué Mutomoko. Toyebisi bango na Congo opposition ezali moko moto na moto akoya na ndenge na toyebisaki bango déjà dialogue triangulaire déjà bandakala avantage na biso ezali que le président Fayoulou est le premier ya kosenga dialogue déjà na mandat passé akomaki plein sorti à crise adeposaki yango likolo ya mesa wana ezali bibilie ekokima te parce que le problème du Congo est résolu dans le plein sortie à crise. Bote. Nous avons déjà ma proposition de biso. Bato bazo kanisake, tozo kende élection, boto kabola ba poste. Tozo kende dialogue, boto pasola ba poste. Tozo kabola poste na motote. Ezali obligation internationale. Ezali demande paix à peuple congolais. Il faut to bana likolo ya mesa. Et là, il faut demander la élection. Nous devons refaire l'élection. Na mesa, et là, il faut tout ça là. Et ça, c'est comme si c'est quelque chose. Messieurs, nous sommes en opposition. Société civile, triangle. Nous allons dialogue comme les Congolais. Nous proposer ma solution. À vous, Yango Moni, Boba, Naloba, La Panza, Yango Boyoka, Omoni Kamera, Lula Mbongo, Alula Poste, Amoni que dialogue, Sadiko. Dans la réunion sacrée, nous quittons Kabouya Rokambanga, la délégation et dialogue. Nous sommes la plateforme et la mission. Wenge musique à ce qui dit Nikuna. Bote. Baké Moupanzi, Baké Sala Wenge. Bato Moussoupe, Bafandi, Basama bien. Awa, Torokene na Sima Mokongo, ya Kabouya Rokambami sur le dialogue. Torokene Wana, Yem Torosa la chef de délégation. Yem Torosa va négocier. Et qu'on a la propreté. Donc, ça la ndenge na biso. Le problème c'est quoi? Ndeko fwa lo biao. Kolongwa ya Bakabuya, ba Vital Kamere wana na ba Sama Lokonde mon abiso ezali vaste blague. Ezali théâtre. Mais c'est Tshisekedi a tindi bango de na mission ba ko ambrier opposition. Et ko sala mandenge ni. De ba yewana ba koya soki bakoki kobimisa majorité te bako retomber sikoyo na porte-parole de l'opposition. Bakolinga ba okota na kati opposition. C'est pour façonner monsieur Kamere. Deuxième chose, Tshisekedi alinga futa nyongo, ce sont des analyses approfondies. Tshisekedi alinga futa nyongo Kamere. Amoni que soki apesi Kamere primature, babembe bako fâché. Babati bako fâché. Donc ça on nommé Kabongo. Il faut pas le exercice, il y a collecter, pas député, pas la comme la majorité, pour voir son poste, c'est le premier ministre. Est-ce que tu dois comprendre? Amougoye, Nani Mokonzi, Nani Moibi, Nani Abomi Mboka, Amuka Kobanga Toa, Kobangisa, Amuka Kobanga Toa, Kobangisa, Amuka Miso, Mande Konanga, théâtre wana bali basala nanu babundi etumba te ezali ebandela bitumba ntango bakosala composition du gouvernement esika bakokata na mitu wana parce que bakowelela baministère ya mbongo alors que bato ya IDPS mpe bakolinga kopesa bango yango te bakolinga bapesa bango baministère ya mbongo et par là bakomona badéfection bitumba ya suka bakobunda bomba ezali bitumba oyo ya koluka dauphin ntango bakokoma na suka bakolinga baluka dauphin Kamere bakolinga ya azala dauphin bati akolinga ya azala dauphin bemba mpe akolinga azala dauphin basuka wana bana 3 phases bakoleka yango te bakotutana na mire alors ndeko nanga ndenge tozali awa le président abisi biso clair que c'est lui qui a peur alors on a mulongo bote koyela biso makambo ya fatigue na yo ate awa ezali esika ya fatigue te bino eloko mabe pa na bino
bozali motema moto bolingi so babeti yo likofi pa bana moko te bozongisa bango likofi o na politike soki babeti yo likofi ifo yeba likofi yango euteli wa ekotelinga ndenge nini yango oyo biso tozali kosala na miniti oyo tozali kobongisa makambo po te makambo ezonga na normal. Il nous faut que tomata, tokoma ebe. Otobote. Fayulu baganyaka l'élection te. Est-ce que tu sais qu'il a gagné Fayulu l'élection? En 2018. Bomba. Naloba. Tshisekedi a gagné dans Fayulu te. Tango a gagné Fayulu te, obanga pe eloko moko o Tshisekedi élection ya liboso Fayulu a gagné bakesala deal na Kabila bayibi pouvoir oyo tokende élection eloko ebangisa bango ndenge bazoyamba Fayulu bisika nyonso azokende azopesa mbongo te azopesa eloko la mission ya bato wana ezalaki que va humilier Fayulu. Est-ce que bakoki yango? Est-ce que na Congo yo Fayulu akozwa 5%? Est-ce que na Congo yo Fayulu akozwa 5%? La différence ya biso na bango bazalaki kopesa mbongo bazalaki kopesa mbongo biso tondo kopesa mbongo te bote eza na bisika na campagne électorale bafinga Tshisekedi. Est-ce que Fayulu bafinga te sika moko? Yala arrivé à Fayulu ya Sainte-Thérèse place balobaki no mwana mobali ayo kozwa pouvoir na bafabrike bachiffre eloko elakisika ekadima atanga kelasi te atanga kelasi te mpo pourcentage ya élection eleki 100% na ebe donc ekomi soki 116 soki 117,6 bandeko nanga eza vaste blague kadima kokota na boloko soki makambo ezongi malamu kadima kokota na boloko moto akaboli ba machine ezali kadima moto ayebi bakode ya machine ezali kadima bapesi bango nyonso siko koma bango bakolongola badepute batiki kadima olibo otobote bandeko nanga moto asede te komba au contraire ye makasi koma oyo tozokende bakosala eloko te papa eloko moko te awa deja tobandi awa na badeka bato bazolala libanda pour les bêtises inondations bato bazolala libanda te na Gombe mai etondi na fleuve edébordé bato bazolala libanda awa na Limete bato bazotambola na boîte en pleine capitale namukoye elakisi ke bakoko na banzambe bandimi bokonzi oyo namukoye yango toyebisi bango clair il est temps va revenir à la raison. Va revenir à la raison. Bakei kobenga bato ya Kabila. Parce que M. Tshisekedi, problème na ye, ezali que Kabila azonga na course, parti ya Kabila, ezonga na politique, c'est son problème. Siko lelo boye, totikeli bango mbanda na bango Kabila. Babulula Kabila. Moninga ke kotanga kasi kilo moile. Kabila uti kosala thèse na doctorat lobby. Awa kilo moni kotanga classe T. Otanga CF Chilombo naloba. Na prestation de serment, biographie à Chilombo vide. Batangi kanga mwana Etienne Tshisekedi. Na maman Marthe. 2. Abotama na Kabila Kamora. 3. Papa ya bana 5. Et comme le niveau de classe, bakati maloba. Oh, c'est quel état? Abugoye. Atanga kelasi. Comment pouvez bonga il faut ba il est très mal au mona mutu ya mboka. Bote bote. Donc atanga kelasi te. Makambo yo biso toloba, makambo yo biso toloba. Kozaka na raison to na raison te. Kozaka na raison to na raison te. C'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple.